ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Mbote Nabino Bansabo, Kulandabiso à travers le monde. Ingeta, Tikaite Zambé. Il y a Maman Chantal Ayao à Pambo Labino Bansosika Bozali. Vous êtes bel et bien dans la chaîne Nabino ABC One. Nengetorobaka ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Mais avant la émission Nabiso Oyalelo, Mokolo Yalelo, Napesi Mbote Mingi Nabayenyo, Sobarandaka chaîne Nabiso Kitoko ABC One. Et puis Maman Chantal Ayao, Maman Papa Ozé, Rebecca Nabianka, Bayenyo, Sobako Nabiso Namikili Poto, États-Unis, partout pour l'Arabie. Mais communiquer ça carrément, vous s'abonner vraiment massivement dans la chaîne Nabino. Donc, on est communiquer, on va s'abonner dans rouge, hein, dans anglais, on va subscribe, ou appuyer kakawana. Vous allez notifier à chaque fois que vous avez l'émission, vraiment, vous allez informer à temps réel. Voilà, mon collègue, le 4 septembre 2019. Wapingana de Konanga beaucoup découvert autre constat vraiment nous allons analyser ensemble l'actualité Yambo Canabiso. Alors premier point il y a beaucoup plus il y a comportement, il y a base ndenge ba fichaki niveau, il y a parler du peuple jour, il y a investiture, il y a gouvernement, il y a Ilunkamba ndenge nini ba base, il y a coalition Cash FCC, bah c'est comportant qui le niveau il y a parlé du peuple, c'est regrettable de to analyser bah Fewana Awa. Puis na deuxième point nous allons parler plus na gratuité et enseignement au président Félix a lobby par rapport il y a bah enseignement il y a année oyo, il y a de première jusqu'en 8e primaire gratuité nango de to komeka ko analyser sur yango to yebi que si l'Obama qui to komeka sur ko analyser yango to ko bato ba est-ce qu'il y a une faisabilité et la réussite ou pas de le yango. Et troisième point de le plus tuerie oyo et au salamaka na niveau il y a Afrique du Sud, étranger, entre autres, Congolais, victimes. Au niveau, il y a Afrique du Sud. Alors, on a nous allons analyser ensemble avec ma consoeur de tous les temps, Irène Meta. Bonjour, maman Irène. Bonjour, Cordon Jimmy Boyembe. Bonne santé d'abord. Kimia Kimia. Voilà, na Irène Detoko mekako analyser ensemble. Irène na ebite vana banda, tu as un message relancer la bande kotu ba konda biso surtout balanda romi na analyser ensemble. Mbote na bino nyonso bande ko balandi bo message ko lande mission na biso na kombo analyser ensemble ndeka ka tout ça ba analyse par rapport à actualité politique ya mboka na biso bel et bien de lo bara toujours kimia et renyaka pe régner toujours na mabota na bino. Merci. Voilà. Analyser ensemble les lotos que nous avons dans le champ de bataille naïe tantôt qu'on analyser ensemble qui premier point qui a un comportement. Alors conformément na conformément à article 90 il y a constitution en mboka na biso et le bible avant kokota na sala premier ministre a présenté un programme naïe devant l'Assemblée nationale. Ce qui est Assemblée nationale et moni c'est bon et puis a procédé à investiture il y a gouvernement naïe, na équipe gouvernementale naïe. De monaki et salamaki le jour oyo premier ministre Sylvestre Ilunga à Kendaki a présenté le programme naïe na niveau il y a parlement na l'Assemblée nationale kuna et ça qui au sala bomoni. Mais ce qui est déplorable c'était les comportements entre la base, c'est-à-dire militants, parce que quand on parle de base là on va de militants. Militants, il y a UDPS, na cash, c'est-à-dire UNC, na coalition cash, sont tués na Bandeko, il y a FCC, ils ont autorité morale, Joseph Kabila, Kabangé, ancien président. Boni yoko ko analyser comportement wana. Merci Cordon Jimmy Boyembe na question na yo pe na fait oyo
ozwi pena makanisi ya kotolobela likambo wana ngana lobaka nanu foto ba eloko nini ezosimba te bandeko balandi bayebi bango moko ke dès le départ ne bandeli ya masolo nyonso mabe ezalaki déjà tandis que batiaki muninga base sepelaki te mais koto oyo base sepeli lokola batiaki muninga na lobi entre parenthèses ba mikolo bazo comprendre. Moi je pense que coalition FCC cash ezali kaka eloko moko boye ba kambi na bango nde basalaki po natina ko sepelisa ba to ya libanda mais na ndenge ya kati komona ndenge bazo s'entretuer ezo lakisa que ezo simba te. Comment se fait-il bato ba pesi bango maté ba instruire bango que toza na coalition ba na kobomana tolobaki na bango dès le départ que barobomanaka pe baropesaka biso kote raison yango wana esalemi tout ça là déjà ba prophète utakala na premier jour oyo bazo investir gouvernement makambo ya boye sa to bosana te tangu prestation à serment ezalaka eloko moko ya genre ya boye salamaka pona kolakisa ke y aura suite ya makambo boye ko salemaka premier jour déjà bakufi bat babomani basali makambo ebele bongo milimo wana ekufi. Est-ce que kozanga te ko réclamer et pesi pena parce que moi le kambo c'est que base ezosimba te maturité zate faut prise de conscience c'est ça ba il fallait ba sensibiliser bango na ndenge sengeli me biso to yebike e ko simba te parce que comment na bandeko wana bandeko ya o bobenga bango ba force du progrès déjà dès le début ko banan déjà ba saki fils mukoko la qui déjà mabi comment na ndenge komiti na niveau ba machette banini jeunesse ya pe perdre to ebiso soke baza ba kuluna batambola na milangi na ba machette pona tina ko luka wapi kani ko sala mabe na peuple congolais bazui ba mbongo batina ma poche na bango na bandeko wana musuda kuluna plus kuluna yango monaki et sala ki incendie wana. Merci beaucoup. Kuluna plus kuluna yango sala ki incendie ça c'est vrai. Ceux qui n'ont pas parachevé Oyo Olobi c'est très malheureux de cet constat au Salamaki à niveau il y a premier jour il y a prestation serment il y avait déjà des chamaillements aux Alaki dans les à côté peut-être bande bataille qui ont la télévision en direct bah mon aki en côté mais nous qui étions à côté on avait vu ce qui s'était passé moi batiramis Alaki. Alors investiture il y a tout premier gouvernement il y a Félix entre guillemets. Il y a Félix Tshisekedi Tshilombo Oazali, président actuel, il y a RDC. De tels comportements, bandeko ba base, balobi que il y a base, il y a UDPS, balobi que bango, bazalaki, kouta, di banda pour bakota na kati il y a niveau, il y a palais du peuple, et c'est quoi puis manifestation, il y a cérémonie investiture. Alors ba soda oyo ba policier ba garde bazalaki juste na porte ba lobby que beaucoup tona ba drapeau na binoté là selon certains je crois bolanda et marocha et ba image wana bokotala yango ba lobby que ba botoli bango en fait ba ma bene na bango asimbaki na ba drapeau na bango au ba comment UNC ba comment ce qui UDPS et tout consort. Alors à leur grande surprise les ba compte na kati ba mondi bandeko ya peu perdre et aussi ba koti nango sécurité interne ya lupango yo ils avaient monté déjà un complot. Comment toye UDPS na tongo les tozo ya na ba drapeau na biso sécurité zo boto la drapeau bandaka na porte ba tiena se tolobi bon toza ba combattant pouvoir les abisso to il faut to respecter autorité à ça awa to zi drapeau to tiena se combattant koti ba botoli drapeau ba tie combattant koti biso to lobi c'est tout à fait normal ba ozo ngo pona mutu nyonso chose grave les to koti na kati visibilité ya IDP sezate to sutuka total la PPRD ba komi ko lata ba polo ba koti na ba polo ebele na ba drapeau ebele to tuni sikoyo que sécurité wana pourquoi ba botoli PPRD bon. Fistation Koti, ba combattant ba monango tricage. Ba sala ki ango objectif que 2024. Voilà. Ba sala ango na façon que no IDPS à la visibilité. L'air tozongi place ba drapeau ezalaki. To luki ba drapeau tozo mona lisuti. Ba drapeau na côté kei to tuni la police o azaki wana. Ndenge nini
badrapo IDPS nyonso boboto là on apporte tomoni pe perdre comme na badrapo ebele alobi oh non nous avons exécuté l'ordre c'est-à-dire ordre na bango ezaki ya koboto la badrapo ya IDPS koleksa ya pe perdre na FCC nde loko eboti bakanda ya bakombata ndo moni ba menace bandi lokola kanda eza mupaya eye mbala moko bomoni baksho wana o uti koleka awa te ba ministre kasi tokomi awa tozalaki menacé en tant que ba camarade ya PPR2 soki bamoni yo na polo na chapeau na tricot bazali ko menacer toyebi te bato ya UDPS kofingi bango te balingi kaka komona mutu te oyo alati polo ya PPR2 po bazali kofingi ngai mpe bamenace ngai donc bazali kobenga biso bamiyibi tosali 18 tosali eloko moko te babi 2 poids 2 mesures. Pourquoi biso baboyi tokota nango bango bakoti donc il y a eu un désordre bien planifié et ça complètement et ça makiwana babandi kofinga ex président ou azali patron ya FCC bango balobi mais bino boko kofinga biso to pesa bino pouvoir ozomona niveau tozo kendele biso to pesa bino pouvoir nde ebandaki soko lati lamba ya FCC ya Kabila ba beti yo ba attaquer yo vraiment ba mbeli ba sime ba canif na maboko ba arme blanche ba utiliser ki o ba beta oyo était mon boulot mais pendant que équipe gouvernementale les na kati ya salle ya conférence ya nini ya Assemblée nationale ba ko sala ka ba cérémonie investiture wana no premier ministre a outé kokoma maintenant nous cérémonie ya makasi banda kité. Alors par là je veux dire quoi? Dans le Bakayango, le deal Oyo, Félix, le président Félix a signé Nandeko Kabila, contenu Nango, ba révéla ba topendate, baloba Oya Likolo, que, t'as baloba, baloba que contenu on est allé que le peuple d'abord, on doit servir le peuple. Ndenge baloba Yangwana. Nous allons tout faire pour l'intérêt du peuple. Mais est-ce que tout ce qu'ils font, c'est pour l'intérêt du peuple? Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça montre que ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. C'est pour l'intérêt des individus. Même ces gens qui s'entretuent là, militants, à la fin de compte, il y a eu des blessures, il y a eu des problèmes. Alors, qui va s'occuper d'eux? C'est nul. C'est nul. Soldats, policiers, ils ont arrêté un groupe de gens. Je ne sais pas. Mais il y a des innocents qui ont été arrêtés aussi par la police. Et un peu plus loin, il y a eu un crépitement d'armes et ça maki. Et pétamine à niveau, il y a les gens, il y a stade, il y a tribune, il y a ces conteneurs. Gaz et wakami. Je crois que comment tu as checké gaz et bétami. Mais pendant que en face, il y a temple, il y a démocratie, palais du peuple, OYOP, le premier ministre est à l'intérieur. Non. Cela traduit quoi, Maman Meta? Tel comportement, ils ont traduit que c'est comme si, je parle bien en conditionnel, c'est comme si la base ne serait pas content, il y a un investiture du gouvernement. Je dis bien les bases aussi, c'est les deux bases, de part et d'autre. Base, il y a UDPS, c'est-à-dire cash, la base, il y a FCC, parce que ça, c'est sabotage. Est-ce que c'était l'endroit où ça va accrochage wana? Arme blanche. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était l'endroit? On comprend? Donc, ça traduit un mauvais message déjà. Oh, ce n'est pas aujourd'hui. Ça a été déjà. Ça n'a rien goût déjà. Vous comprenez? Donc, la base peut un jour constituer un blocage pour la Félix. Oui, soyez-en sûrs. Comportement ya base de Kenenango. Et qu'on constitue un blocage ce qui l'obité parce que banda kosala makambo susu président na bango asignaki makambo susu bango bazo réfléchir ndenge mususu bango tout ce qui ne lui plaît pas il faut babima. Comment voyez-vous un parti qui est au pouvoir mais ça marche contre le pouvoir? Est-ce que c'est ça logique?
Est-ce que c'est logique? Bon, est-ce que vous avez vu PPRD de l'époque? Bon, c'est la marche contre Kabila. Oh, tout le monde est sur la beauté. Bon, je ne sais pas. Oui, le peuple d'abord. Oui, on traduit ce slogan, le peuple d'abord. Mais est-ce que c'est ce qui s'est fait? Dans mon anda qui dernièrement, le baki par rapport il y a 15 millions. Est-ce que tout ce qui s'est fait, les voyages, est-ce que le peuple se... Oui, les autres montants. Est-ce que le peuple se retrouve? Donc c'est un peu ça, maman Meta. Les comportements à base, c'est déplorable. C'est un danger permanent pour l'UDPS demain. Dans l'habité, maman Meta. Merci papa Jimmy. Tant que nous sommes là, monoko, batumisus, qui m'a déjà pour baby qui bombe qui mais lelo. Tout ça justement pour nous bombarder tes mains. Tout ça wana justement pour nous repérer sa makantina biso par rapport à makambo ezoleka. Na ko intervenir par rapport à 2 points. Ndengo lobi liboso pour point injustice. Na ko lobi alisusu likambo à base. Par rapport à injustice, papa Jimmy Boyembe to réclamé te peto lelate parce que te ebaki déjà eroko maboui. Nazo songi saka batu toujours na sima. To lobaka premier sauter faut reculer, on a zonga toujours na sima. To mona qui partage salamaki entre cash et FCC, to mona qui FCC qui na 42 de pesto, cash azalaki na 23. Et là qui ça qui déjà que qui oyo azali ko prôner likolo ya makambo nyonso. Comme on a base azana ikaka on dirait marionnette marionnette oyo bazolinga basala que basala emanzanza. Donc population azobunda pona tina intérêt à mwana mboka Félix azosala na ye eloko ezalaka te azosala en vain po na lobaki déjà na ebandi na koloba 2 points. Tant lobby déjà likambu ya base. Toyebi biso nyonso tangu Kabila Kabanga ezalaka il a dit il a fait. Tangu peuple na yeto ba adepte na ye bazo sala makambo ya lolenge wana. Ya en tant qu'autorité morale na bango to mokonzi na bango. Pourquoi pas ko pekisa bango c'est que mtazo tinda ye. Ezo traduire déjà eloko oyo ezali Kabila azaki na besoin kotika bokonzi te na lobaka yango. Atika ki yango bon pression. Baloba sous pression, baloba na mawa, baloba sali yango lokola mutu nyonso wana etali bango. Mais tant ozo tika biloko bongo sama, c'est que enda zo tinda bango y compris ba chadari. Baza na besoin ba salir makambo nyonso tango pote ko comme mbutu alende na ekisaki bino comme il est déjà azwa déjà na assemblée nationale na sénat akoluka eloko moko boye ba sali ka na to mona trouble les mboka voire même ko créer rébellion pour essayer bani. Donc moi na mboka fo la muka bazo mema biso na ba distraction totale o babunda ki o basaki bo ezali nango ka distraction na yango to télément to gouvernement oyo ezali gouvernement malunga te po ba kosala bango eloko moko te. Et alors makambo elekaki na mokolo ya lobby epesi pasi nga pasi nangezaka toujours tant na mona ka makila ya peuple congolais ezo sopana yango epesa biso pasi. Or ceux qui tozalaki na pouvoir to na régime moko normal ata makila moko te elingaki sopana bat nyuso nga bazana ici il y avait une totalité à pouvoir. Donc voilà. Ou bien ceux qui totalité ndenge utikolo ba wana donc eloko moko tango ezo sala mabongo ye Félix azolobani. Donc ya komika base ne ba bundela ya ko bundate. Autre que évoquer point moko ya tuerie mais jusque là au lobby ango bazoloba eloko moko te tla bande konaso et bazoba plus baluba. Mais yi en tant qu'originaire ya mboka wana azo sala nini na libi ba telemi bazo bundela ba kongolo nje bande kona bango. Ba sala ngo poni po monike ndeko na ye makila mwindu ndeko na ye être humain mais ye moko ça le côté aza tana yo ça ba voyage ba mbongo ko gaspiller mais loko geste fait kaka bat babundi voilà Sylvette muta FC Saolobania sepeli ndenge bato a perdre ba depte na bango basali o ba ibisaki bango. Or ye lokola zali mutazo chapeauter il fallait aye bandenge ndidi ya ko pesa matea na bato ba roya wana en plus bataille des pes baza ba bandi basa ba oui beza lutte ba message déjà ko sala mais quand même faut toujours quand même nanzela muki un peu de tolérance marambo basala ki wana pena ba arme blanche wa nde bazo bunda ba bossa ki basa na pouvoir ils arabongo te tant to lobby que ils étaient pas préparés ya ko exercer fonction wana autoloba ki mabi.
Voilà, merci beaucoup. Je crois Bandeko Balandi Tozo Koyebi Sabino par rapport à comportement Oyo Kosalama puisque tout ça a analyse et na émission précédente pe na Bandaka Koloba na lobby que la lire où vont les choses. Beaucoup peut ça a raison pour na lobaka lokola nganga. La lire où vont les choses, c'est comme s'il y a un coup d'état qui se prépare à l'horizon. Il y a un coup d'état qui se prépare à l'horizon. Dans le barayango, Borozong Saraba image Oyo Tokotu Nanaka. Comment se fait-il de tels comportements? L'un a tout à l'année, Bazo Bamana, Bazo Bamatima Banga, Bangona Bango, Babami, Baki Bama, Nabasoda, Naba policier, ça c'est Betami, tout ça. Mais guerre civile, il faut déclencher Kawana. Pour l'histoire le 4 janvier, Nenge Banda, et Banda le l'aventure, Balé. Et où Zoya et comment meeting pour na awa na obi Fonkobel Kimbangu actuel Kimbangu Fonkobel actuel Kimbangu. Vous voyez ce qui s'est passé. Donc et outi Imika Nenge Saraki 4 janvier. Mais c'est exactement hier j'ai vu na Monique histoire à 4 janvier Ngombo on a parlé du peuple lobby. Mais il allait avoir juste déclenchement le comment on ça mal heureusement Dieu était grand et ça qui m'a maîtrisé et puis ça m'a n'a parlé du peuple où il y a des dirigeants lobby bah on va investi n'a qu'à taper du peuple mais c'est très malheureux si on ne fait pas l'attention donc base et ont constitué un danger pour le vrai développement lobby et puis vous allez comprendre la base ouana qui agissent dans cette base. Mais il y a des gens qui ne sont pas vraiment intellectuels. Il y a beaucoup de gens qui ne raisonnent pas. Ça va réaction, autonome, ça réaction. Mais là, ça la réaction. On dit toujours, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des dérapages, on n'a jamais militaire. Parce que bah militants on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas compter qui a fait quoi. Mais bazomo nakaka Kabila, bazomo nakaka Félix, voilà. Et bah on a bilan par rapport à Bakondiwana. Alors mesdames messieurs, ce genre de comportement, je crois que Ezako sonnait très mal. Et je là c'est vraiment que Bandeko bazaki préparé et puis Bandeko bazo loko et convenait qui n'a bangoté. C'est ce qui fait que agissent à agitation à plus. Oui. Alors vous êtes au pouvoir, mais pourquoi se comporter ainsi? Pourquoi? C'est-à-dire, le militaire parce qu'on fragiliser le pouvoir na bango, il se crée de crise sans baïeba. À partir de l'agissement na bango, on se crée une crise. Le loté. Na peta nabi ligoro mukobalera ligorodo ezali mokolo makwanze bimarate bokangadage wana mokolo balera ligorodo ezali mokolo oyo makwanze bimarate makwanze bimaka après une semaine après quelques temps de makwanze bimaka c'est par là je veux dire que mokolo oyo conséquence yaka ezaka c'est-à-dire okosalika ma conséquence yaka non après et koyaka après donc voilà par rapport au comportement de koya base ça traduit très mal le message donné au palais du peuple lors il y a investiture, la cérémonie, c'était un message qui ne traduit que la désolation au niveau il y a dirigeant et puis ça traduit un mauvais départ pour le gouvernement. Est-ce que tu crois que le gouvernement ils ont promettre un espoir à peuple congolais? Cordon Diminde na ebisaki yo gouvernement oyo ezali gouvernement kaka na maloba mais ezali na ngone lokote. Na zaka lora to déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Paul. Ils sont tous des saints. Na koloba que bande kwanga idée personne abaki tout à l'heure que vous avez brigand en tout cas bolimisa momuke. Pambate soki na ke nango bongo ezala ba mingi na kati na bino bazoye ba comment ko se maintenir te ba mesana déjà à César ce qui est à César bazoye baté que place wane fallait pas ça bon pour ber ezoko ela bango gouvernement oyo nde otuko tuna mutuna eza gouvernement ya kombo pamba te ba osala eloko te gouvernement oyo ezali na batu ya Kabila ko bana na mutu kino na se projet la bango ezali que ba
donc naboyi ko bango pe ko koma que équilibré hein tes équilibré te batu bilongi wana to ebité et le but que basa bat ba esika te basa ba pion na mo bavandaka basa bandeko na bango na émission ko yana ko betango déjà mutu basambisi po abengisi bandeko na mboka na po ba ko sala ba o wana omoni wana bilongi ya sika bazana bango ba membre FCC o babata maki bazwaka cadre nyonso te nde baprésentaka eza na baconseiller eza na baza ba o babatami nde batie bango eloni elakisi ke baza bato mo bauti na lolenge ya malamu bango nyonso donc Kabila azali très malin ayebi carte ni azo jouer bino boprésentaki ye face A bolobaki bobomeli ye face B oyo sen kwa memaki biso tina molai mais ye aleki bino na mayele mutu abombami bolobaka aleki yo mutu obimi na mayele aketi na face C hein donc plan oyo azobongisa wana eleki makasi ke obino bozo présenter mais eloko eza na pasi nga nazo déplorer batu ya IDPS na batu ya PPRD bazabi loba oya loba to ko dévoiler plan oya loba ke biso to zana bokoni qui dit quoi est-ce que batu bazana boko babatela maki bakenda ko ninsango te po ko sopa ta ko sopana mutu o azana ba maki kuna Kabila oya na ya sika ako malola Angelou e ko pesa passe na yango na insistaka toujours on est sur mascarade to fongola misu po munguna azozela babi pour mieux régner faut diviser yango wana tie trouble de part et d'autre po ya ebi akobima lokola Angelou mais de sito timbela za Angelou tazandoki papa na yango maseke wana oyo azobomba mwana mboka fo telema to mitika te na makambo nyonso tozomona o babundaki basalaki beza théâtre de chez nous bato IDPS bazoyeba te ke bazomema bango na théâtre ya makasi bazomitika lokola soki ndenge nini po omona yo moko na yango ntango biso tobeyelaka état d'esprit fo ezala tozalaka mabe mwana mboka tomitika te na makambo wana eza théâtre tozala na éveil mpo na ntina koluka kobenga nde moto aza na nsima na insistaka mwana mboka Félix aza mabe te me moto aza na nsima aza mabe biso to multiplier bafort na biso mpona kobenga nde ye et non nde azotya mbutu mpo bana mboka baboma na opepe bana wana ya PPRD na benga ngata bana bakenda kozo bakuluna na nzela toyebi bapesi bango mo malati bango bapolo bosala trouble bobe partout bango bazala trouble ezala pona nini seke ezala commanditaire na bango amesana ko bebisa déjà abebisa depuis 18 ans ndatindaka bango ozomo atende ko Jimmy donc mwana mboka faut te fongola misu biso toza biso na biso toko balobi les loups ne se mangent pas entre eux donc bisoto fongola ne misu pona ko bengana monguna. Voilà, merci beaucoup. Je crois le message est bien passé. Bandeko Balande, vraiment, bon tenir sur rigueur. Ceux qui comptent bêta qui m'ont dit bako, bon limbi sabiso, vraiment, nzambe tika apambo la bandeko tout bon la mission mikili. Après partout, diaspora congolaise, bon telema ingeta. Nous n'avons aucun autre pays, nous n'avons aucune autre terre. Ce qui est à Congo, tous les Angolais, tous les Libériens, tous les Nigériens, tous les Nigériens, tous les Tunisiens. Nous sommes des Congolais RDC. Awa. Donc, nous n'avons que la terre au Congo. Donc, nous avons tout intérêt de la protéger. Nous avons tout intérêt Yako Zalanango to Lingayango. Alors, ne peut aimer le Congo que les Congolais, les vrais Congolais. Donc, je crois que Bandeko Balande, tout comme Nasuka, ceux qui s'appellent Sibino, vraiment, Bolimbi Sabiso, mais ceux qui s'appellent Sibino, merci beaucoup. Tout le temps, prochainement, ceux qui nous ont baillé, ciao. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. Actualité sportive. Le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.